ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Nanyango na kukanisa na yo nalikulupa wanase pona kati ya motema nanga. Je connais que c'est l'amour Zamboya ndima komikabae komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyoso oza nyoso amotu ya nanga Yahweh oza nyoso amotu ya nangai Yesu nangai oza nyoso amotu ya nangai oza nyoso amotu ya nangai oh Emmanuel Baninga ya émission Prions avec nous tika nzambe alola apambola bino na mukona lelo nkolo asali biso lisusu ngolu tozala na bino elongo na nzela na internet na chaîne ya ABC1 nde tozokende pona losambo na bino elongo na ba différence ya temps oyo tokoki kozala nango misusu na tango oyo baza na tongo misusu na tango oyo baza na pokwa tika nzambe apambola bino mingi. Prions avec nous eza émission moko oyo nkolo apesi biso pona losambo na ba vie na biso nyonso ndenge toza na se na moi. Alors toza ko partager makomi na nzambe na mukanda na Exode. Na mukanda na Exode chapitre nango 3e. Soki totangi okomona Moïse nzambe aye kokutana na ye pona kopesa ye mission moko. Nzambe koloba na Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui font leur pousser leurs oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. C'est-à-dire, tozolobela natina na indépendance. Or, ce qui totali mon indépendance, bazoye bisabiso, c'est le fait d'être ou de délivrer une personne. C'est-à-dire mutumoko oyo akangamaki na minyololo bazako fungola ye alongwa na minyololo. Soki toke dictionnaire lobi na biso na monde politique eza kolongola mboka moko na bowumbu to mutu moko na bowumbu ya ekolo songolo kokonza yango. Tokokozwa exemple ndakisa ya mboka na biso ndenge mukolo na lobi ekozala mukolo ya indépendance ya mboka poto umelaki na maboko ya mindele toye kosenga lipanda bonsomi. Mais dans cette émission tozolobela makambu ya mboka te tozolobela indépendance na niveau spirituel et puis na niveau physique ya mutu. C'est-à-dire quoi? Israël na kati na bowumbu nzambe a
prophétisaki na nzela na mosali na ye Abraham kolobake libota na yo bakozala na bowumbu na mboka moko songolo pendant 400 ans et kino iniquité ya bamoreye ekokola ngai nzambe na koya kokangola. Et le moment voulu nzambe akutani na Moïse. Tango akutani na Moïse, Israël bazalaki na bowumbu ya makasi na kati na Égypte. Bien-aimé, mutu akoki kolia bien, akoki kolata bien, akoki kosala nyonso ya malamu, mais soki aza na liberté te, vie na ye eza limité quelque part. Tokozwa ndakisa bandeko ba na prison, baliaka, basukolaka, bayoka pe miziki, bakenda pe côté ya bango, mais aza na liberté te pona kobima libanda. Ça veut dire sa vie dépend na kati na prison. Eza lo lenge wana lelo na bato bazo sambela nzambe. Israël na kombo munene ya nzambe, mais baza ba wumbu na kati na Égypte. Bazo sala musala ya pasi, musala ya pasi, musala ya pasi. Pobalia. Voilà émission oyo prio avec nous. Nde eye. Po ete to longo la batu. Ebele na bo wumbu oyo ba wumeli nango. Ndeko nanga ozo sala. Ozana mbongo. Ozolia. Mais toujours na passe. Vie na yo eza toujours lié. Le diable aza ko imposer yo vie. Ozana no indépendante. Ta spiritualité eza liée quelque part. Et voilà émission eye. Poto sambela na yo longo afin que les chaînes tombent. Bible lobina biso boye. Délivre ceux contraints à la mort, ceux qu'on veut égorger, sauve-les. Yango na tozo introduire émission na biso. Tolingi to sambela na yo elongo. Tolingi to bondela na yo elongo. Afin que le boko na nzambe alola et délivrer vie na yo. Koboko ko sala musala mais li futi nango zo monate. Banda okenda na mboka bapaya me mukanda ezalaka te. Yo salaka na mukanda muninga, yo vivaka na nzela muninga, yo liaka na pasi, batu kaka il faut basala po yo lia. Or que Bible lobi na biso que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais epai na yo ezo simbate pourquoi quelque part ezane loko moko ezo kanga yo. Voilà yango to bengi yo, to sambela na yo elongo. Voilà yango to bengeli yo. To bond la no longo ne mission na biso to bandolo ba mukie ne to zwa kate a lo sambo yango to lobi prions ensemble. Est-ce que place aux ali okoki koza na biso longo poto kende na ko bond la no longo sime aloyembo oyo ba yembi ba ko yembela biso. Emae Emae Emmanuel. Emma, tu es parmi nous, Emmanuel. Emma, tu entends nos cris, Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous. Wana balanga nzebo bazoyemba, ngana zo sambele longo na yo, yako tika bomo na ye pa ina nzambe. Que Nzambe aya ko délivrer vie na yo, aya ko délivrer po yo kota na indépendance, au dépend de lisusu na bonguna te. Seigneur na kombo na Yesu Masia, na ko tika biso epai na yo, ko kaba biso epai na yo, afin que bombo ina biso Nzambe et dépendre na monguna te. Toza la dépendance à monguna te. Biso Nzambe to dépendre na yo. Tolongwa na maboko ya monguna, tolongwa na maboko ya satana, ba vie na biso esimba mepai na yo, ma commune zo ba délivre se contre la mort, ce que veut gorger sauve-les, yango to eko tika ba vie na biso epai na yo, ko kaba bande ko na biso epai na yo, toza na besoin to tambola na ba liente, tu nous appelles en fait que toza la libre, mais tala comment mo kileza ko s'imposer na kat la biso, voilà mo kilezo ya ko nyoko la biso
nzambe tozo sala tozo zwa lifuti te tozo kende liboso te tolingi peuple na yo nzambe bazwa indépendance bazala libre. Tu nous as appelé pour la cause de la libre. Tu nous as pas appelé pour tous à prisonnier quelque part. Mais le diable est en train de nous imposer sa vie. Seigneur, délivre ton peuple. Toi n'a pas sa libota na yoba kangolama. Toi n'a pas sa libota na yoba kangolama. Esaïa Zoloba, nous sommes si longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Comme un peuple qui prie Dieu, mais bazala lié. Bazala nzambe langa accroché na makamba pamba. Mais toi Dieu tu es là. Yango tozo senga loboko na yo. Ele kana ko kangola libota na yo. Ele kana ko kangola libota na yo. Ndenge makomie zoloba. Ndenge makomie zoloba. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Peuple na ona memi bangwe pai na yo. Le repos c'est toi. Le repos c'est une personne. Le repos c'est toi Jésus. Bazwa repos na misa na bango. Bazwa repos na ba vie na bango. Bazwa repos na nyoso ba osala. Mimbongo ba na yo. Ba classe ya ba na yo. Ba vie ya ba na yo. Ekende liboso. Yango nzambe to ko bondela yo. Ko kabali bote pai na yo. Na nkombo na Yesu Masia. Masia zali lisekwa. Asekwisi nyoso yangai soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo Masia azali lisekwa asekwisi nyoso yangai soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo liwa etiki esika na mwana pate na nzambe soki nga nazopema bwe lokumu ezongela nkolo mabanzo nanga ekanisi lisusu oyo osali eleki ebele oyo lakaki okokisi yango eza na ntina nazoyembela yo Jésus nzembo na ngai mpona mosantu ntango akolelalela esi eleka bien-aimé ntango akolelalela esi eleki tokomi na ntango oyo loboko na nzambe se manifeste na vie nazosenga na yo sambela na biso elongo koboya misala nyonso le diable azosala oyo ayaka koempeshe loboko na nzambe na vi na yo kolinga lisusu dépendre na satana te longola makambo wana nyonso ntango akolela esi esili tobondeli nzambe kobebisa misala nyonso ya satana oyo akobebisa bavi na biso au nom puissant de Jésus-Christ ntango akolela esi esili nzambe tozodétruire misala nyonso ya satana toye kobebisa misala nyonso ya satana na kati ya vi ya libota na yo nakati na vie ya bana na yo misala nyonso ya satana oyo ezoya kobebisa bana na yo oyo elingi bano bazwa bavisa te elingi bazwa bavisa de permis de travail te elingi bano babota te elingi bano bakia liboso te misala na bango ekia liboso te toye kobebisa Bible obi toute plante qui n'est pas plantée par mon Père sera ôtée, déracinée, jetée dans les feux. Bible zoba si l'on forme un projet contre vous cela ne vient pas de moi car le projet que j'ai formé sur vous, dit le Seigneur, n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de paix, afin que vous ayez un avenir meilleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, to détruit misala nyonso, na nkombo na Yesu Masia, oyazali mokonzi, pe mobiksi na bomo ina biso. Seigneur Dieu, merci pour Zanzambe. Merci parce que Zankolo, télévision eza tangu nzambe. Mais tozondi makelo sambo tosali libota na yo balongwe na maboko ya moyini nzambe libota na yo baye pai na yo nzambe. C'est comme Israël malgré ba projet ya Pharaon pour na Israël mais akokaki jamais kozwa bango nzambe yo osala kinzela po libota no bakangolama ndenge moko na bandeko nyonso bazolanda biso yango to pamboli yo na kondima na biso nde to beteli yo maboko nzambe na ngai ya kondima kosali makambo minene na kati na libota na yo na kombo na Yesu Masia nde to bondeli boye balingami tamusu na television
ndenge ozolanda biso na internet tozozwa temps ya kosambela no mingi te mais numéro na biso ekoleka wana okomona benga biso na sujet nyonso pona losambo. Numéro na biso eza 09 98 74 29 07. Soko sepelaki na émission oyo pambola mama Chantal Ayao na mobali na ye bankolo cheno bapesi biso nzela ya losambo. Mama Rita esika ozali na mboka bapa nzamba azala na yo. Mama nanga Fiti na Chantal nzamba pambola yo. Couple dikiese Foska dikiese nkola pambola yo. Na sima makambo nyonso tozalaki na mobali ya pembe mobali kitoko oyo bokomona makambo ezoleka fali mobali ya solo pe na misapi ya kabuya tobosani te. Mama na biso Océan de la Presse na mama Denise tobosani pe te kobenga cordon na biso Jimmy boyembe aba Jimmy équipe na biso de base tozali awa toza na Pape J chantre na biso oyo album ezobima mikolo yo bien-aimé na biso Grady intercesseur na Benjamin Mobeti Sente ngawa bino Pasteur Didier Lompinga tokutani bongo na tongo na biso pona losambo nzambe apambola bino. Bye. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.